kobima likolo soso te. Tokobima te. Tokobima na makambo ya minene. Lukula likambo ya loi ya Chang. Lukula Moïse alobi so eleki ya kolunga alungwa na ye. So elungo mukolo tomeli ba champagne ti tongo. Yango na ebisio to na président ya suivi. Et logo ya makasi ezaki guerre pendant 20 ans. Mais Facha Sisha on a 4 mois. Ba bengi FARDC logo ya pété. Mais biso to benga FARDC logo ya makasi, Kabila komisa ngwe logo ya pété. Mais na minute o Facha komisa ngwe logo ya makasi. Tellement contrat ici signaki et signamaka nango Kenya et États-Unis ba yokuta FARDC logo ya makasi ba sisigere. Tozota la bateau batangi belé. Au Tozaba catholique, nous avons des doctorats, Senko, au Lamuka, au Banani, na Banani. Bazolo ba chaque jour na ba radio, na ba télévision, na bango ana. Qui a kosala nini, a kosi batoa les social. Pona social pona bango, ezaka kolia. Maintenant le président de la République a eu mokano que biloko ekita sur terrain. Mais tomoni ata mutu mon côté à Senko. Tomoni ata mutu ya Lamuka ata mon côté a appuyé ministre de l'économie. Ils sont là maintenant derrière la Benchole et la 5 et le SCC pour Nakadima. Bah se focaliser pour Nakadima. Mais bah sali semblant pour les social au président public. Merci Bandeko Balandi à partout à travers le monde. Na confiance et fidélité Bossala Ranabiso. Pour na Rolanda Bémission Nabiso te présenter l'Arabino à travers Vision plus Télévision et puis Feza RDC. Les lotoyés na siège ya IDPES ko solo lana ba combattant. Par rapport à la décision et Zouamaki na moko ya ba conseil de ministre par rapport à la baisse ya prix ya Babiloko depuis décision en Zouamaki Biloko ezo kitate ba combattant tout monde na bango bazala makasi pe bazala actif na ko tambola na banzela ko bima na banzela ko lobela makambo soki ezo tambola te makambo soki ezo marché te mais jusqu'à présent tozo mona bango makambo eza bongo ya social makambo eza bongo oyo etali bongo état des droits bazolo beloko makote décision bande Zouamaki toyeto luka toye baba réaction na bango soki par rapport à la décision ana bakoloba nini sans plus tarder tozana bango awa tokomeka kolobisa moko na moko ya bandeko po ba etoye baba réaction na bango papa mbote papa ezali bongo Vision plus Télévision et puis Feza RDC toye tokita na terrain pour na kosolola na bino par rapport à la décision ezwamaki na conseil de ministre ya baisse ya ba prix ya biloko ya kolia o eza moko ya cheval de bataille na bino biloko tisiko ezo kitate population azolo belo côté bino ba combattant bozawana bozo réagir te tozana besoin toye ba réaction na bino ezaboni biloko ezo kitate biloko eza toujours ya komata situation sociale ezabongo moi pas décision na population ezozela yango pour permettre batu nyonso oyo bazaki na besoin ba mona ke social ezali bongo na ngambo na bino respecter mais tisiko tozomona le côté moi réaction na yo. Merci papa na mutono tunaki ngai omone président Fachi azana volonté ya kobongisa mboka oyo Congo ebonga mais ezaka biso ba congolais nde tozoboma mboka na biso soko tali bien ministre wana aza congolais aza étranger te po bayokana biloko ekita bazolinga te bazolinga mane président a échoué ay asala makambo ya bien te ka baya ko bimisa ba foyulu baya ko bimisa ba na bango ya désordre biso to ba ndoko sala ka marche na kati anzala biso peuple tozana souci ya biloko ekita tozana souci ya biloko ekita peuple à vivre bien na mandat ya Fachi biso peuple tozana problème tozana ba député na biso te na assemblée kuna tozana nini te biso tozo profiter ka kolia ya bana na biso na misala mais ba we bazali liboso na biso ba we bazali sima ya président bazo sunga yete ba ministre tout babanda kolobo bitumba na este ekosila te lelo bazo le belango te tomoni basango bakomi kolanda bakambo ya Sénat basango bazo le bela social ya seni bazo le bela socialité basango bazo le bela social ya peuple te balingaka makambo ya seni siko toko vivre boiti wapi il fallait to le basango bazala sima ya peuple balobela peuple pona social ezateke makambo ya seni o baboyi mutu na biso bachie kajima wana biloko wana to boyango encore basango soki balingi basala politique batika
balongola bastani na bango baya biso nyonso ba combattant to sana bango ki combattant ya 10e mairie awa net ba shole nani nyonso wana baza bato ya nzambe te basambelaka nzambe te baza banguna ya population yango nazoloba biso peuple toza na problème te tokosala kaka action mokolo ezali po tozozela kaka balobi lelo biloko kokita lobi biloko kokita tozozela tozomona biloko ezokita te biso awa biso nyonso totelemi toza ba chômeur muntu ya mosala aza te tozosouffrir makasi mais mokolo ezali idepesa kotomboka po tobengana bato nyonso tu tobengana bato nyonso baza na parlement baoyo baza liboso na biso ni ba gouverneur ni banani biso tokobengana bango biso moko tokoyeba ndeni tokosala na Congo na biso oyo po Congo eza ya Faci nde président biso toyebi nani monde entier mobimba bayebi président Faci mais bato baza nsima na ye nde bademon yango nde na répondre wana soki oza motu mosusu olobi bokobengana bato pendant que toza na kati ya union sacrée jusqu'à présent ezoproduire eloko moko te parce que olobi bato baza nsima na ye baza bandoki papa kozala na union sacrée bato nyonso tokozala nde toza na IDPS boye toza na motema moko te bandoki baza na kati bato ya bakisi baza na kati bato mosusu bazolinga te ke IDPS progresser na union sacrée wana bamiyibi bazali bandoki bazali bato ya mabe baza na kati wana il faut le président ye moko azwa mesure ya koluka ata biso moko bacombattant tokosoutenir ye président aza na bato ebele biso bacombattant toza ebele tokosoutenir président mandat na ye e avancé mais boye tozosepela ata moke te tozosepela te ndenge na ye boye naza na nzala ta saka na ngai yango oyo nazoluka mosala nazomona yango te naye kotelema kaka na 10e mairie po tobanda kobetela bato wana maboko mosala oya koluka ngo na 10e mairie awa Kishasa oyebi ke mosala ke Kishasa ezaka soko osimbi gode boye okotunanga papa osalaka mosala nini oyo nazalaka maso nazalaka muntu tele mpona mona maye ya komia sortir 10e mairie na biso nde esika tozalaka misala nakozonane bakoloka ata masongo to enaki kozwa mosala na sali mais ti sikoyo tozoya kaka o baministre balobi boye tozomona réaction ata moke te mais biso moko tokomizwa en charge po toza peuple nani bukonzi eza ya peuple biso nde tokomizwa en charge po tokorige mboka na biso Congo message na bakonzi nde bazolanda yo message ya bakonzi oyo baza nsima ya Faci soki baza bana Congo balanda président Faci président Faci aza peza ya muyibi te aza peza ya corruption te aza peza ya normal bolanda mwana na bino wana aza ndeko na bino mwana ya 10e mairie mwana ya mama Kasalumarde mwana papa Etienne Tshisekedi bolanda ye nsima tubongisa Congo eza ya biso nyonso eza ya Faci te eza ya bino te eza ya biso nyonso boya tosangana tobimisa ide moko ya kobongisa mboka na biso Congo. Merci beaucoup. Merci papa. Oui, bandeko balandi ndeka ka tozolobisa ba combattant awa tozoluka toyeba ba réaction na bango papa mbote na yo. Mbote papa. Bonne santé. Toza bien. Ozali bien ma biso lelo soki toyaki awa toye kozwa ba réaction na bino décision bande ezwa na conseil de ministre pour na baisse ya ba prix ya biloko ya kolia ti sikoyo ezo se mettre en pratique te. Qu'est-ce qui ne va pas? Bino ba combattant bozela kaka makambo ba politique po bobima na nzela bolobela yango makambo oyo eza pona intérêt na biso na yo bokolobela yango te. Merci beaucoup monsieur les journalistes pour na mutuna na yo. Nayebi ke na conseil des ministres président de la République na premier ministre basololaki na ministre ya économie na ministre ya transport jusque là tozomona ke ministre ya transport coup de chapeau na ye parce que ba billet avion ekiti. Maintenant ministre ya économie il est bloqué quelque part par les opérateurs économiques, surtout par le président de la FEC, M. Albert Yuma. Tous mettre bango en garde. Parce que le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, il a les soucis. Azana souci à Congolais nyonso azala malam. Maintenant, na Congo au Tozali, nous avons un problème d'hommes. Tozota la bateau batangi belé. Au Tozaba catholique, nous avons des doctorats, Senko, au Lamuka, au Banani, na Banani. Bazolo ba chaque jour na ba radio, na ba télévision, na bango ana. Qui a kosala nini, a kosi bato les social. Pona social pona bango, ezaka kolia. Maintenant le président de la République a eu mokano que biloko ekita sur terrain. Mais tomoni ata mutu mon côté à Senko. Tomoni ata mutu ya Lamuka ata mon côté a appuyé ministre de l'économie.
Ils sont là maintenant, derrière la baie Cholet et la 5 et les CC pour Nakadima. Bah, c'est focalisé pour Nakadima. Mais bah, ça lui semblant pour les social au président public, la pongité. Ceux qui sont sur les lots quittent 3 000 francs. Chaque Congolais aura l'occasion. Attends, on a malé aux 1000 francs. Tala, on se mounene à Soso lié au Tony. Bateau la bazo le baté. Na bateau balandaka bangwana. Ce sont des Congolais, bien ce ne sont pas des Congolais. Bazui et lamba, bakangi na misu, bazui na mato na bango, batie batije coton. Bazo yokate. Tozo lo baboy, na ba opérateur économique. Tozo tale la bango. Parce que moi personnellement, dans la liberté, dans mon Congo futur, ils ont affiché des prix. Prix à Sika. Mais bazo te kana prix de wanate. C'est révoltant. C'est révoltant. Tozo yebisa batu à Lamuka. Batu à Senko. Batu ensemble. Oh lelo bazo koma bazo critiquer les chefs de l'État. Mais social au chef de l'État à lobby. Bazo le belango te pona nini. Nous, les combattants de l'IDPS. Nous, les peuples congolais d'abord. Totali bango, toko réagir. Opérateur économique soba kitisi biloko prité, nous allons nous prendre en charge. Le Kola Etienne Tshisekedi Mulumba à Yebisa Gibiso. Vous allez vous prendre en charge, bien sûr, mais qu'est-ce qui bloque? Parce que décision le ministre a dévoilé qu'il y a besoin depuis 2018. Les autres en 2021, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans comme ça, décision est applicable. Bozo mettre bango en garde, oui, mais qu'est-ce qui bloque? Parce que les bosso ezalaki ke bandeko FCC bazo bloqué, mais sikoyo ni nezo bloqué. OK, merci beaucoup. Na yebi ke atana ndako na yo. Ozana mibeko ozala na ndako na yo. Lelo FEC, Fédération des entreprises du Congo, bazana président na bango. Tant ministre a besoin de décision, a consulté bango nyonso. Pour bazo décision ko kisebilo. Mais le col tu as fait quoi, tu as fait quoi, Albert Youmouana, c'est un kabiliste. Ils sont là pour que commissaire président de la République n'a échec. Parce que que ceux qui bloquent l'équité congolais alliés, nous sommes sur la politique. Vous comprenez? Nous avons des sorciers qui ont ensorcelé le Congo. Ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Burundi, ce n'est pas l'Ouganda, mais c'est nous-mêmes les Congolais. C'est nous-mêmes les Congolais qui sommes des démons. Quand le président va réagir, il arrête les gens aux dictatures. Parce que ceux qui sont ici au ministre de l'économie à l'obité, ils sont peuple siko. Le colo to bengana ki Kabila, na bic il y a 100 francs, na papier duplicateur il y a 50 francs. To bengana les étrangers là qui sont en train de faire souffrir les Congolais. Est-ce que la procédure a été respectée? Le ministre de l'économie, est-ce qu'il a associé à qui paye Bango, opérateur économique? Je vous dis oui. Il a tout fait. Il a associé Bango, Sololina Bango. On a réduit les taxes, tout. Ma camion se vend au Lobake. Oh non, il faut la taxe belé. À Sololina Batignon, sur la douane, Banin. Tout le monde, ils étaient sur une même table. Yokani. Maintenant, quand Bango Bazo Kendena Kindo Kina Bango, ils ont leur temple de la sorcellerie. Quand Bazo Komakuna, baza envoûté balingité peuple congolais ayoka elengi ya mboka na ye lokola fati aza na souci ya congolais ayoka elengi ya mboka na ye. Un dernier message na ba autorité balandi yo à travers passage na yo awa. Nazo yebisa ba autorité nyonso oyo baza gouvernement ministre de l'économie kolala pongité nous les peuples tozana sima na yo kolala na yo pongité toyebi ke démon. Merci Bandeko Balandi, toujours dans le même idée où il y a Lobissa Bandeko, population congolaise par rapport à baisse à prix à Biloko, Tolingito Lobissa sous moko ya ba congolais, amega kopé sa réaction par rapport à la décision on a depuis Zouamaki Biloko ezo kitaka kate, on ne sait pas pourquoi Biloko ezo kitate, passe ta mbote na yo. Mbote papa journaliste. Tant que congolais
tozo beta masolo ya besa ba prix ya biloko décision depuis ezwa na conseil de ministre ti lelo biloko ezo kitate moi réaction étant que congolais bon problème eza boyi toloba te problème eza boyi ya liboso na pesi nanu balandi nyonso ya Congo Vision Plus Bambote Baile c'est moi na 12 ans o boyokaka yeyo oui mama Balambu na Angleterre Bambote Bele mama Katindumi na Canada Bambote Bele na Bosanité Olivier na Paris na aéroport tunaka mwana 12 ans yevi tala tozana président moko ya suivi soki alobi likambo il faut esala nini esalama puisque tokolobela makambo na kolobela makambo misato o comprendre likambo ya liboso alobaki gratuité ekosimba bamati bakite sali nini esimbi ya mibale alobaki ngai fachi na pouvoir guerre abue pia guerre silit oyoki o batikalaki lobi bake komeka ba américain o bazana est mais bakufi lukula banzinzi fachi beton na place wana bakufi wana nde place fachi akendaki tuna bato bakendaki ese bayebisa yo kasindi wana bato bakotaka te me fachi akeiti na park avandi me bato wana babimi po batala eske na park banani bazali bakutana na Amerique tanto oyisa bato ke tokoza la province ya États-Unis obolungwa États-Unis ils en a combien État baza c'est 5 biso sikoyo yakas kuna na o ya bavandi 12 yango na ebisio to na président ya suivi et logo ya makasi ezaki guerre pendant 20 ans mais facha si on a 4 mois ba bengi FARDC loko ya pété mais biso to benga FARDC loko ya makasi Kabila komisa ngwe loko ya pété mais na minute o facha komisa ngwe loko ya makasi tellement contrat ici signaki et signamaka nango Kenya et États-Unis ba yokuta FARDC loko ya makasi ba sisike mais toza kuna te to na mutuna na yo na lingina yebisa yo boy le seul pays oyo bazolela kolia ezaka RDC mais so tamboli na monde ezali na pays eleki bozwi lukula RDC te kata wana ozoyo ka ba vivre kana pétrole soki bakuti peuple qatarien ou bien bobenga kana lopoto na bino amemi kifunde na mutu bakange na prison wana eza biloko ya papaya presse alobi nini oya komba fachi beton na mutu ka komba chauffeur a fachi alobi nini Nzambe azoba te apesa biso pétrole na bozwi na biso bakolo nango barate il faut bakolo na ba bénéficier ya yango c'est pour cela qatarien no swazala eko vimba mais tomoni awa tozotanga ba bozwi ebele Kabila utsoki wapi abomi ndeko na ngai na bref mutu nazala okosola na yete ndengo ya minga boyinga nazala eske na koganga nakoloba te po na nzala yango Kabila alinga boma biso na nzala mais na minute oyo totikalika na social ezande kolia oyo tuni wana nanu na mona te na monde na ba pays na tambuli Afrique okuta soso ezokute $4 ezalaka te $4 wana somba ta congélateur ya munene tia na ndako mais $4 okende kosomba soso 8000 francs ezalaka te yango facha lobi soso ekita nini ezosalama na minute oyo soki soso ekiti Kabila Olive Lembe Shadari Boshab bakopesa biso discours ni na 2023 tozala bato ya vous comprendre il faut tozala bato puisque biso de tolobaki ke tokende élection te ça recensement ça d'identification mais balobi ko toki me élection tolobi to ya tokende élection po fachi na katanga lobi tokende élection pardon une minute de silence papa Kingwa kumwanza keye oye biango ah oui une minute de silence papa Kingwa kumwanza akei biso to ba panzi ya 8 DPS ba journaliste DPS nous tokoyeba formation atana se ya mai tokoyeba yango na ebisho une minute de silence on l'équipe papa Kingwa za lisusu te asia kei totikali na fachi beton yango na lobby mama oyo ateka misili ateka ka matembele ateka ka nini dongo ateka ka pondo mama zoko kosomba soso te
8000 francs. Mais lelo Fachi alobi maman nyonso asomba soso. Mais tala olive na batu na bango régime ya ba médiocre mosengo aloba bazondi mate. Na koyebisa boy. Basoso yo balongoli $40 et comme $15 za basoso akala. Et ya sikate yango toyebisi Fachi Beton alandela basoso wana. Il faut toyebisi ba mama oyo bazosomba basoso wana. Avant kolamba soso wana tokisango na maya moto. Otokisi osopi nde olambi. Puisque soso bafunguli oyo bakitisi elungwe na 55 et comme $15 balongoli 40 eza yakala. Na uti kuna ko vérifier yango. Mais nazo ebisa yo boy. Biloko ezokita. Na nzela ya Fachi Beton biloko esala nini ezokita balinga te biloko ezokita. Soki biloko ekiti te tozo bwaka siko ba policier na ba soda bango moko bakende kosomba. Pona nini soda bazo pesa ba policier ba soda soso moko bakabula 4 soda. Ezalaka te na Kabila soda moko bakabula soso moko 4 soda. Ba panzi bo bakati bo soda ke na lupele oya ke na ezalaka te. Yango na ebiso na minute oyo biloko ezokita. Yuma soki Albert Yuma wana acha kwe ye moko a joué 4 fonctions. Siko na RDC bato batanga bazate. Baza et puis basoso na Thompson. Tala poye bato baza mabe tala je basali ba rivière na biso nyonso ya RDC bima na Angola. Et koti na RDC et shinguruke biso boye e koye kozonga na océan yokana. Kobanda sando na mboka ya banguza karibone sika bakundai. Tia wana tembo na kota lo ba rivière wana nyonso na yebi yango. Kobanda kuna Kasai ilwa chimu o babengi lumbembe luanga chimu chipumbu pwilu luange kenge masimanimba lovo nyonso ebimi na Angola eye na RDC. Mais tale komi na RDC il faut kitata kuna e shinguruke boye ye na matadi yao e koti na océan na Luanda. Tala na makambwana. Oh, est-ce que vous comprenez? Yango maye bimi rouge. Oh boy na boy te biloko ezokita. Batie poison te puisque bambisi wana bakasaye bazui balongoli bamitu bale balopele me babela nde diare me bakufite. Yango tolobi boy. Soso bamata bakite yo sala nini ezokita. Soso ezouta poto te ya poto ya Belgique ya mususu. Mais biloko biso vivre na ngwawa ezouta na Namibie awa entre Afrique du Sud et Angola pembeni awa. Comment tokosomba soso 8000 francs? Quel motema mabe? Mi panzi yango pe tozo kufela soki ya batu soki ya biloko nini mais tozo leka mi panzi. Ozo comprendre? Tomona talaka bakata motema. Oh motema soki ya ndundu soki ya nini il fallait batia kaka tolia biloko ya ndengi wana. Tomona ba indien na ba chinois basomba ka soso abomoyi na mabata bomoyi na ba ko tumwanya mami tobenga kobai tunyama ba puku wana cochon mais balega biloko ita siko biso ba otindela biso namona moi nani bazobenga cuisse yo somona cuisse boy oya mama lisoko monene te cuisse boy e uti wapi yango tolobi Fachi azali présent ya suivi ndenga landelaki biloko ekokita so boyi umukamate et puis tozali na gouverneur ya sika eloko moko na lina biso po yeba tiango na mutu ndenga mutu nazoloba yo te ngai est-ce que ozomona premier ministre na mboko jamais Azalit mais aux la action a été aux hommes les animes Fachi Beton premier ministre Azali mais Azati mais mutoa la action est Fachi Beton pour ça tali logique n'est nazo ibsayo il faut la vision chef de l'état ndeo yoki Francis Alomba lobi mboso wana aloba andimaka ndenge Fachi alobaka papa oza journaliste kende na sango mwana 12 alobi boui abeda chou puisque batie liboso ya biloko nyonso ya ba commerçant mais abala congolaise ye pa botama na congolaise yo za congolais olingi ba congolais ba kufa na nzala ndenge toza eta ya Kabila te Kabila yaki koya Kabila beta nde chance abotama na chance komona mboka lukula Congo mboka ya munene bo Kabila uti soki wapi abeti libako ya zelo ya 8 mètres
abeti akweyaka te alali na zelo akomi président ya mboka oyo mais eza likambo ya kokamwa Kabila otanga wapi o Kabila uta wapi okuti awa Tshisekedi wa Mulumba ba docteur Androa okuti biso ba licencié ba gradué ba tondi awa eza des chances na yo mais lukulo beti chance oleki na yo awa lelo Moïse ba lusho ba andimi ke Moïse il est zambien et italien oyoki makambo esalami na liwa ya papa Kingo komwanza na Lubumbashi lelo ba comprendre que Moïse n'est pas congolais mutu alobi eza biso te ezaka te baka katoto alobi mama ba Moïse ezali mboyi na bango jiboyi ya bango biso te tokola kuna te tokoma pe kuna te ya biso eza koloba vérité elo ka lomba ndimike oui mama ya katumia tala moma Mobutu akanga biso na buumbu eleka awa namo au yaka na poko kuta ba combattante na ba combattant bana mike okena ndako papa mwana 12 na 10e balobi ni Fachi Umela timu koleza osala nini awo ya mbula nini ndeo yoki samedi nazalaki na Tony Mwaba alobi bokeba boteka Yesu te botikala na Barabas Tony Mwaba ngai te boteka Yesu te botikala na Barabas yango na ebisho awa ndeo yaka 6-0 kuti bato ndengo yo pesi bango nini ngai na zolo bana abef énergie yo pesi ngani to ya na volonté ya to a besoin de changement de mentalité to a besoin mboka na biso sala nini e bonga e koma lokola ba mboka ya batu nyonso soki na Angola soti muto ezate na Brazzaville ezate mais lelo Fachi atili biso se soti muto o matibo yoki lokola tuna bato bakota avion tambo so matabozo ki to yoka na michopo Fachi umela siko yoko la sabisoni yango na ebiso na minute oyo soso balinga te soso ekosala nini ekokita tokobima na balabala te biso to ba individu toza ba illettré te ba combattant IDPS ko zo bato mabete bato mukete bato bakwesa Genève tokobima na balabala likolo soso te tokobima na makambo ya minene lukula likambo ya loi ya changi lukula Moïse alobi so eleki ya kolunga alungwa na ye so elungo mukolo tomeli ba champagne ti tongo mais toko lungwa likolo toko bima na balabala likolo sosota o comprendre to bima na makambo ya minene ndenge matata mponi akomi kosenga azana nganda litonge abima na poto wana nde tokobima okobima te sanza mbongo na biso ya bukanga lonzo omoni makambo tokobima na balabala te to bana mikete awo tobimaka na action ya minene Genève esali nini ekweyi yo yawo tobima so ezani na ebishobo oyo azali mokonzi auti na lola po tango abimi azwi RDC apesa na maboko ya nzambe tiana motema toza ko commenter te toza ba dictateur te basoda américain baye wana nanu bakoma na Afrika ata esika moko te babotama kobotama na bango mbala moko na RDC et puis minuki baye na naza na bililiti yo national bank benganga tokosola na yo ndenge baye wana minuki o baye nango nanu bameki yango te États-Unis asalaka missile akeye koluka suka ya Japon po ameka missile limisanga na aloba munoko ekawuki topese tala so ine sote yango wana baye na minduki il faut bameka ngo na RDC tala bato bakanisi o Fachi azana park kuna babimi na zo ibiso jeudi vendredi nzinze kosa balali bazonga lisusu basanaka na Chine mais basanaka kana awairu awari yokoran English kwa basakana kana bango te babeti na ndenge moko balobi biso toye komeka nde minduki o comprendre yango na biso débat na biso eza social biloko ya kolia bosenga makambo misato gratuité evandi guerre na ese ya 20 ans na 4 mois esali nini esili awa social nde ya biloko ya kolia Fachi ba masoloza na ngwe. Merci beaucoup pasteur. Ah ouais, moi na 12 ans ye. Moi na 12 ans to sepeli. Yo luka yaka okukutana na nzela na biso yango toloba so lingo lia mbwa kenene ona kasaye olia mbwa
mais so luki formation yaka so lingi mikungu kende sika na uti na ijofu okolia ngo lembi soki olingi bandindi kende na mboka ya muzitu na gungu okolia bandindi olembi mais politika so olingi bitoto kende na bayombe okolia kwange kende na mai ndomi na bateke mais politique yakande hawa okolia ngo kimi moto esili mwana 12 ans. Merci beaucoup. Kolala pongite sala makasi lokola ministre collègue na ministre ya transport asali biso peuple congolais toza nsima yo zoba mesures disciplinaires. Nous serons là avec les inspecteurs sur terrain, nous les peuples congolais, nous serons sur terrain avec les inspecteurs pour arrêter chaque personne oya kobo oya kotosa mibeko na yo. Yango na yebisi yo bo sunga président de la République parce que ye moko akokite ko sala makambo nyonso. Tango ba dispatcher ba service misala mutu nyonso asala musala na ye na ndenge sengeli kobanga mutu ata mokote kobanga Albert Yuma te kobanga mutu ata mokote biso nyonso jour ba inspecteur na yo ba kita sur terrain. Nous les peuples congolais nous serons là pour vous accompagner à votre décision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeko Boni. Bien, monsieur le journaliste. Tous on a besoin de une réaction par rapport à la décision ils ont mis dans le conseil de ministres et à baisse à prix à Biloko. Tisiko Biloko ezo kitate réaction des années étant que jeune situation sociale à Mboka eza mbilinga mais tout le monde décision moko ezo maki pona baisse à prix à Biloko Tisiko ekitite réaction des années. OK, merci monsieur le journaliste. Décision wana ezala ki décision moko salutaire. Alors quant à moi je me pose la question, qui sont les opérateurs ba o bazo évoluer dans le secteur ya import et surtout ya biloko akolia. Ce sont des anciens kabylistes. Oh lobby babandako finga Fati awa, il ne fait rien, il ne fait rien. Alors Fati na gouvernement bazui décision que biloko ekita. Kaka bango wana ba kabylistes ba recruter et ba collègues na bino mususu ba journalistes ba recruter ba tout sur le terrain pour que babandako s'attaquer même na décision ya gouvernement. C'est grave. On est dans quel pays? Oyo un Congolais a s'attaquer na gouvernement na parce qu'il a eu une décision biloko ekita. C'est inadmissible. Mais en tout cas, toko fatigué té. Toko lembaté, toza toujours derrière le ministre de l'économie. Nalanda qui même l'un de ses conseillers la semaine passée. Aloba qui bazo formé brigade moko oyo kokita sur le terrain. Il y a ba inspecteur pour que ça la suivi, il y a ba décision wana. Yango tozo zela ba bimisa brigade wana sur le terrain. Brigade wana bakoza la bango mokote parce que cette décision nous concerne. Ce qui me fait mal est que les Congolais vont comprendre. Na ebite soke za passe ndé ça la ba Congolais qui va comprendre makambute. Donc décision oyo etali biso. Ceux qui biloko ekiti lelo biso ba Congolais ndé toza ba bénéficiaires. Alors totalement to soutenir le gouvernement na biso, to soutenir le chef de l'État pour que mboka na biso chaque Congolais a se retrouver là où il est. La procédure a été bien respectée parce que fait Kazo Akizé, ministre de l'économie, a consulté Ibangote, il a pris ses décisions sans consulter Bango, il a fixé ce prix. Est-ce que la procédure est respectée? Monsieur le journaliste, le ministre de l'économie n'est pas un amateur. Aouta Wapi, Aouta na fake. Ceux qui l'entourent aussi ne sont pas des amateurs, ce sont des experts. Lorsque le ministre a comité à niveau, il a signé décision. C'est que tout le monde a été consulté. C'est que Bavanda qui bangonyo autour d'une table. D'ailleurs, il y a des PV qui existent. Ils se sont mis d'accord avec le ministre de l'économie. Alors, lelo parce que baza toujours na idée wana ya kabilisme na mitu na bango. Albert Yuma. Hein? Oh fake aboy. Albert Yuma, il a politisé la fake. Fake eza sous entreprise, eza li sous fédération d'entreprise du Congo comme fédération politique de la Kabylie. Hein? Ba décision nyonso au ministre akozwa. O azwa qui concernant le secteur de l'aviation, concernant le secteur ya biloko akolia. Tout le monde a été consulté. Même jour il y a déclaration wana. Tout le monde qui bat fake ba tellement qui pembe na ministre. Mais comment aujourd'hui comment que non? Est-ce que Bazala qui consultait? Non, Bazala qui consultait. Le problème est que Bazala va changer la mentalité, Bazala a une mentalité de kabylisme. Alors nous allons leur changer cette mentalité. Nous allons leur changer les mentalités parce que Congo, il y a 18 ans.
Donc nous avons déjà et là ya kokende liboso to kokende bongo. Donc le peuple va se prendre en charge ceux qui vont respecter les décisions du gouvernement en Haïti. Batubazo kamwa bino idepes bino ba combattant bo bimara na balabala soki eza makambo oyo eza ya politique bon makambo eza ya social oyo eza moko ba cheval de bataille na bino bo vandika kimia bozo lobelo côté bozo tala kaka boye. Bon idepes azo tala kaka boye te d'ailleurs Congo ezalaka ya idepes te ba o ba se vantaka ba acteur politique o biso lamuka o biso opposition wapi bango bazate. Alors lorsque l'IDPS va sortir, parce que bango bazelaka ba mona IDPS ya banda nde bango balandaka na sima. Allez ceux qui balandi na sima lobi nango kuna yoka ba déclaration, oh l'IDPS ne fait rien. Non, l'IDPS est là, la base est mobilisée. Et lorsque zo sala bongo za ba décision au chef de l'État Zwaki, toujours respecter yango. Et Zwaki ba décision que non, ba tu ba sala ba marche te, ba mouvement ya ba te belé, to respecter ba geste barrière, yango zo sala que moni base et vandi calme. Si ça n'était pas ça, mais les lots déjà base et bima déjà dans Nzela pour soutenir ma décision du chef de l'État. Yango tozo zela. Tozo zela na nous brigade ya ba inspecteur wana équita sur le terrain. Surtout monique ba opérateur wana bazo continuer toujours ko s'entêter, biso base to ko se prendre en charge. Un dernier message na batu balandi biso. Bon, un dernier message na batu balandi biso ezake to soutenir Mokonzi Mboka. Congo, le Congo est entre de bonnes mains. Ils ont dirigé le Congo, aza mwana ya Etienne Tshisekedi, ndako na bango yango toyebi papa na ye, toyebi maman na ye. Donc to soutenir le chef de l'État, to soutenir ba initiative nyonso ya malamu oyo azozwa, eza pona intérêt ya mboka na biso. Voilà le message na nga yango wana. Merci. Merci. Toujours dans l'idée de faire parler les combattants de l'IDPS par rapport à si jeune Abisso Mokolo Alelo, il y a Bessa Bapri à Biloko et nous allons faire parler encore l'un des combattants à Lingi à Megaropesa Désira Tanae, Papa Boni. Bien Papa Nangai. Lelo, ça fait déjà plus de 1 ou 2 mois depuis décision Zouamagi na conseil de ministre, il y a Bessa Bapri à Biloko. Tozomo na Biloko ezo kitate, Bogotambola msuna ba chambre froide, Bapri bazo chamususu, mais tant que koma Rosomba, Bapri ezara le même Bapri à Kalawana, Biloko ezo kitate, moi réaction étant que congolais. Des journalistes, ezali kambuya vraiment makasi pas bande na biso wana. Bato wana chef de l'état poazana mawedele. Ayebaki ke bato wana baza bande kona ye kaka sala na bango musala me bato wana baza kaka bando kiti lelo. Bato wana bazoloka ba pousser ba intérêt privé na bango. Lokola ba Albert Yumo wana. Tala individu moko wana zo lenga kanga moko mobimbo ya notage. Lokola azui service à l'état ou bien ya ba congolais comme une entreprise privée ya maman na ye. Hein papa? Mutumo Albert Yumo wana, Tanet Albert Yumo wana. Ndelo ko le président le bakala discours na bika ko ni mokanga moka notage ko le ba individu 30 bakangi ko le bakabilisi wana bazaka na suka kabili wana ti lelo ko kanga moka notage Albert Yuma. Même mon papa cardinal Yambong papa likambu ya wana ndoko telemela pe lisusu azolinga ke IDPS bi mwananzela et que ndoko marché tandis que IDPS na pouvoir IDPS moko azali lisusu na opposition lisusu na mboko na ye. Biloko papa cardinal Yambonga ko bimile na nzela ko lobele yango wana amiko ko meka pe ko lobele ko soutenir chef de l'état biloko wana ki ta pris ndango to na tongo bona parti ya IDPS chaque tongo nyonso tout mais pas ni ko sala bongo te kaka IDPS yango moko bimile susu na nzela hein papa IDPS yango moko e bimile susu na nzela pour les camions les chariot balinga fungula banque IDPS mais IDPS apetaki kara agir na nuté à lobité bazot le papa IDPS bango ba cardinal papa ya mbongo alingi mbongo makasi papa wana alinga komisa Tshisekedi lokola masse na adversaire na ye papa le kopota na ye papa wana biso population to komizo en charge ya omuna biso vraiment na nzela oyo papa ngai kuta liboso na province na ngai église catholique kopanzana pour la chef coutumier chez biso na village natal na kufele papa na kufele mboko mobimbo tu bato bakufa papa cardinal nzambi likolo na zo bisote na territoire na ngai catholique kopanzana likolo moko na kutu ba minute ya kotanga soki temba ta olobi ke za tembe papa ko silika likolo na province na ngai na ko kutu na mwenza kaka na telembo ya na tindulu lobuko ne bapanzi yango papa aluko moyen ko soutenir chef de l'état na vision ya Tshisekedi to melemai tout ça na courant stable to liaka bien vie sociale ezala bato ba développer bana biso ba tanga na gratuité ya pamba mais soki papa cardinal ozo telemele yango biso to ko fela chaque jour bato ba ko faka kaka papa cardinal okomona biso vraiment okolemba papa
raisonner koloba te que mosengo azalaki sainte mosengo azala makambo ya mabepe asali na mboko oyo ba congolais bazo boy lelo koloba ba melango kaka na monoko kaka boy kaka pamo mosengo aboyeki makambo ya gratuité chef de l'état place oyo lelo pe même na ta makambo ya biloko kolia pe lisusu bango ba côté melepe yango catholique kotika makambo ya ba rosar malondo wana ou bien ya yela biso bato na poche ba pese combien de fois élection na mboko ya sali ayeli biso bato combien ya lokota tala sort ya nani malu muyibi munene malu makambo ya sali même ye cardinal wana yibi yango bien hein mais biso to ko fele papa évêque mulumba kufi pamba innocent azo sala pe politique wana ayebi bien muntu wana musala nzambu wana ayebi bien sikoya comparer musala nzambu wana na musala nzambu oyo malu amuna sort ya malu ndenga kufuli wana ye na butana na ya biso wana to longolo wana pe lisusu to zonge pas nchole ayebi ba bêtise nchole sala na moko ye bien ba bêtise nchole sala na moko ye bien ayebi yango bien bakole tribal ne ba nchole nchole le mbonga kabile makasi nchole wana vandina ba James Kabare na moko ayebi bango ba pesa bango ba privilège ya ko ya biso solo ko pour que régime wana lungo na moko yo bango bazo lisusu papa cardinal ni respecter père na ngai osala musala nzambe bien soko boyi papa oeza Rome te oeza Congo kotika le Congo congolais nda kotika akosala caché ya congolais nda akosala ka moko papa cardinal misimba na lito yombo soko zala conseiller te conseiller oeza kina ya utiko kufa mais yo mi batela bien to batela yo poso yo le bigete osala boye papa wana to kolingo to yeba yo bien papa cardinal asala vina ngobili yewe kangi vila notage vile za salité soki balingi batouche ngobili lelo boye papa wana kolinga sala intervention ozoyi bango bien vu akosala intervention papa wana bamibi ebele baza na nsima na ye fort papa wana tala mwasi oyo eske ntango kabila abalaki olive alemba azalaki na bambongo ye olive akomi nango lelo olive azalaki na bamapango ye azalaki nango lelo muntu moko kusumba kite ya leta na kati ya ville atunga bandako ebele boye mpo ozalaki mwasi ya président ya solo lokolo basepeli kokanga lisusu moko en otage te soki bakangaki na epoke wana kabila mpe aprofitaki mpo adirige mboko mpo autaki ayembana moko kuti kinoa mpe villageois azalaki ebele ayo te lokolo biso bavillageois ebele mpe ya baprovince oso bicharge na kati ya kishasa oyo ndeko na ngai ezala meme na molili kabila turo lisusu bakasi eza te tozopesa justice congolais valeur tozo respecte yango mais population est là pouvoir nango pour baso de biso papa qui serait tout en charge ce que tout le monde justice landeli olive lemba te na ba bien za nango to konjuma te surtout biso ba village précisément ba villageois qui nous te pour kabila yebi qui nous yebi kabila mais kabila yebi force ba villageois ba province pour se retourner dans la province mususu yebi son amona bitane amona biwo bolobaka amona vraiment chaleur chadari yebi bushabu ce qui peut que comme toutes les autres justice kaka pour justice akolokela biso bushabu chadari batu nyonso kabila salaki na bango wana makambo basaleli biso tozoli ko justice asalaka musala na ye tongo nango mais soki batu wana bazo kote na mupule ya chef de l'état te kinoa te ndeko nanga journaliste villageois awo na ville ya Kinshasa nzambo akosilika te mais Rome nde kosilika papa nda kosilika po biloko papa komuna eloko ya liboso nazo leko Notre Dame na mwenzen wana peuple congolais na mwenzen père ya mbongo oza individu biso to na ba évêque muku nazawa papa ya mbongo aluka moyen ya kokota na vision chef de l'état soutenir chef de l'état à soutenir chef de l'état bana batanga pa père tout ce que tu peux bana ngala tangi belete mais bana ngai faut batango feli vous comprendre père ce que tanga ngumuna yo papa cardinal ya mbongo ngotele meloko mwana papa ya mbongo atali boso mutu na yo na komisopela ngai ko mutu na wana onyata ngai na kufa. Merci amis de partout à travers le monde. Comme Inasuka a entretien à Bisso, j'espère bien vous avez bien capté notre sujet. Toyaki et pas combattant pour Tolobi Sabango par rapport à la décision de la Conseil de ministres et à baisse, il y a prix à Bilo Kwakolia pour les amants qui cheval de bataille na bango et aux abongo social. Et espérons que dans les prochains jours, Biloko et Kokita, population en Kosepela,
J'espère bien boyoki, ba réaction na bango, boyoki, ba posa na bango. Dans les prochains jours, espérons bien que Biloko Kita. Quant à moi, je tiens à dire merci à Exaucé Monvoudi qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de Vision Plus Télévision, sans oublier Mémoire Bouefo, depuis quelque part je te salue, soif de servir les autres. Merci à Madame Bella Dinganga, c'est grâce à elle que nous parvenons à arriver dans vos maisons, dans vos petits écrans. Merci infiniment à vous. On se retrouve au prochain numéro. Ciao.